Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, la grande famille de BBC Mpoi TV. Bonjour, bonsoir. Et si que hommes et libino partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Toza toujours koku misanzambe na biso parce que nous sommes parmi les vivants. Alors, tozongisika matondi na miséricorde na ye na grâce na ye bandeko parce que toza pe spécialité na bandeko nyonso oyo batiki biso ba bakutani pe na ba problème ebele ba accident et tout consort. Voilà, lelo toza lundi le 29 juillet. Alors bandeko toza lundi bon début ya semaine tosi ici déjà mois ya juillet et voilà. Famille Libota, ma famille du cœur, shalom. Nabino nyonso partout dans le monde, merci. Shalom lisusu naba, pardon, ceux qui shalom lisusu. Bonjour naba Peshalov, bonjour la Chine, bonjour la Dina Show. Voilà. La grande famille Masolo Eza, Makambo Eza. Je crois bon moni titre, bon moni pe photo ya miniature. Lobina so qui vraiment appelle pas comme possible et na pesana numbote merci mingi na papa kulutu na biso ya famille Libuta Jericho Betox nazo pesa vraiment merci bonjour ici kaza papa kulutu na biso ya famille Libuta na yambaki bambote na yo vraiment merci beaucoup famille Libuta toujours mama BBC papa kulutu kuna apesio bambote mama BBC papa kulutu Jericho Betox continue langa ba lien je me suis dit non ça c'est vraiment une famille alors papa kulutu Jericho Betox merci beaucoup bambote bon début à semaine na yo vraiment on est ensemble voilà la famille beaucoup tananto solo là beaucoup tato solo là parce que makambo eza et loko na nina na beta c'était awa famille Libota bolandanga bien et puis boyokanga bien likambo oyo ya ba audio ebimi ya Karine Pala ndenge avandisi ndenge alobi keno makolo ya Marina na Marie-Jeanne Bololé et Nathalie Soussou na Karokerte et nde tozo travailler sur ça et likambu oyo toza la sage nango ya to salir belle vite ah oui hein toza la sage to salir personnalité ya belle vite personnellement nga na osala analyse nanga soki na kotanga kombo ya belle vie et koza peut-être na ba référence ou bien na ba exemple pour ceux qui tobi to sulula ba audio o ebimi ya mama Karine eza ba audio moko o esali propreté nous famille Libota premièrement to força kapé ba touté ya bazala pembeni ya peut-être ya belle vie ou nini quoi que ce soit relation na bango mibale eza ya bango mibale o nga personnellement na ko toucher té ngai nazo travailler plus na ba audio na ye oyo ebimi oyo esali propreté. Alors il faut to éclaircir ye ou encore to lakisa ye ke ba audio wana ce qui totali na moment ou na minute oyo elle ne pouvait pas il y avait beaucoup de manières ou alingai ko gérer situation il y a karaoke ou encore il y a situation o ekomaki na jour à répétition. Il y avait beaucoup de manières, beaucoup. Moi je ne pense pas que non lorsque alobi que non bandeko mi baleba nyata sous na karaoke te ndeko ça la peut-être évolution sous sa karaoke. Non, moi je ne pense pas.
nazo travailler na ba audio na ye na ba maloba na ye pour peut-être na aider à comprendre parce que na yebi alandaka. Je suis aussi dessus. Il y en a un moni abonné moko yebsinga mama BBC. Oyebi ke non mama Karine Pala akene ko sala intervention na chaîne ya ba Kwiti pour na koloba ke non elle ne pas famille Libota ni les Abakouk et tout consort. Le fait à kota ki kaka na chaîne wana parce que semaine passée bandeko chaîne wana nde finga ki ye ce qui to koloba ke no to landana no audio oyo comme ça to yeba ko sala analyse sur ça to sala analyse kaka to réfléchir. On fait la part des choses. Bandeko boye ba ke ce qui mutu alingi ko zala pembeni ya Belleville te eza problème te. Belleville ko kiko keli la te je vous dis. Belleville ninga za na za cerveau moteur. Si toi tu veux travailler avec elle, aza maboko polele na mutu nyonso. Ce qui polingi ko travailler na été yo moko kaka. Je sais pourquoi na zolo bango. Na ko décortiquer ngo kaka na émission oyo. Tolanda comme ça to na banda analyse. Basimizela bakei. Boyebi makabona ya do mazen ndenge yo bazo finga ngala likolo ya do mazen babinga na za famille bota na pona kingane na chaki bato pona invitation. Bandeko boyoki ndenge alobi boyebi soki tolandi bien makambo oyo mama Karine amatelaki kutu amataki miniature eza likambo ya mariage ya Domaze atanga mama BBC na salelaki yango pe analyse façon na salelaki yango analyse na salelaki yango analyse te ya kotia na mutu keno Karine Palaza famille Libota na kontaka même pas keno aza famille Libota nga na yeba ka keno c'est la famille na normal ndenge babenga na Poutine ya koloba ke camarade ya kotia même na mutu na nga na cerveau na nga penza ya koloba ke non Karine Palaza famille Libota bandeko ka nzambe to sambela nga na yeba na nga ke no azane moleki nzela mais bazana ba relation entre ye na petite sœur na yeba nani Belleville. Mais ya mutu na nga ya koloba ke non azalaka famille Libota non nazalaka ku nango nga na zwake yaya azo respecter baleki musala baleki lelo koki ko jouer koto lelo koki ko jouer koto ce qui peut-être ko bimisa penza ndenge bazolo ba famille Libota naza famille Libota te naza na nini te c'est parce que kaka image wana ya komona ke no basali 2 vols donc ba voyager 2 fois na Poutine nde la taye penza ke no famille Libota mais il y a des connaissances dans sima wana yango zo na lobby très bien ke no na ko toucher relation wana te maloba na esiko oya bimisi na ba audio nde sali propreté il fallait aza famille Libota te il fallait à se rendre compte pe ya koloba ke non tangu nazo loba naza famille Libota te mama ya bana oyo ya famille Libota aza camarade mama ya batu oyo famille Libota aza mutu oyo tobetaka kati mama ya famille ya batu oyo ya famille Libota a mutu moko boye toza na ba projet. Soki ka na lobi mabe bolobi mama BBC bolobi mabe bandeko namoni ba commentaire mususu alo nani mama Karine alobi kaka ya solo batu o ba okoma bongo boza batu moko boye keno bo réfléchir te dans la vie il faut savoir comment protéger makambu mususu bino botali peut-être kaka peut-être avantage ya koloba keno aya te pa biso côté ya baba Kwiti bandeko héroyo vraiment, est-ce que vous réfléchir? Nini o Belleville a ko perdre. Ce qui te le dit que non, ok, Karine Moupala, aboya ta ko zala na Belleville, aboya ta ko kota na ba film à Belleville. Na batu obo comme ba commentaire moko boye ya nonsense. Boyoki ndenge alobi awa, alobi bien que non, bo moni déjà ndenge makambu ne ba o finga ngai. Pona makambu ngo ya Domaze. Nathalie na lobi ma finga ngo nini o ba finga ki nanu Karine Pala na réseaux sociaux kaka na semaine moko o ya mariage ya nani na mariage ya nani ya Domaze bandeko bolimbisa moi vidéo na ngai zaneti moi ya télé réalité na bandeko bima quelque part bandeko ta place mon boye na sepela na lisangu trop na sepela na lisangu nde na zabwa ata na okuma na monika lisangu il faut kana parquer
Alors, bon limbisa, c'est au moins ça. Bozo comprendre la grande famille. Likambu oye matisi Karine pas la miniature. Eza likambu a liste ya nini ya mariage ya Domazé. Chaîne oyo ya keneki kobenga kaka chaîne ango wana kaka semaine ango wana sinde ba finga kiye. Siko tanga keneki kobenga na bulu nini abangi ba finga Siko nini éprouver que non lorsque pe obengi o intervenir kuna nde ba donc olakisi ki faiblesse. Olakisi ozana esprit d'irté, ozana somo. Ma finga nini yango kaka ya semaine passée oyo balobi kaka. Ezaki ya kope ya koloba ke saza famille libota kuna. Asali ba analyse, asali ba invitation, abengi kaka bato ya ba famille libota. Ma sœur, ozaki muta ko se justifier nango te? Ezaki se ke bongo o bango ba moni ne o bango ba. Donc eza o bango ba moni ba réfléchir na ndenge na bango okoki ko casser batu na ba réfléchir na ndenge o bango ba réfléchir ça kité. Ma finga nini oyo zui na semaine oyo kaka na libala ya Domazé ma finga nini yo zui o penza ekosala keno na boy na nga ma finga na vandisa bato yo. Qu'est-ce qui prouve lorsqu'on vend ici bango ne ma finga ko za esute? Au perdre pédale. Au perdre pédale maman. Soki yo koloba ba ofinga yo famille na yo kutu babandi ko benga yo belle famille na ngai komi ko benga nga botala boy ba otindela nga ba lien bazo finga nga. Est-ce qu'il te fallait pe ko benga chaîne wana oyo bande ko finga yo? Il fallait aux en maîtrise au bambani na se makasi yaya. Belle vie a koloba nini na mafinga o na opeso kaka exemple na loki déjà au début que non na ba makambu oyo to linga to salir belle vie te. To épargner belle vie parce que aza kutu na ba makambo te. Loko la zaka mama famille libota ndezola taye. Na lobaki na émission oyo na ko protéger mais na ko kende mingi na ba exemple na kombo na ye. Soki Karine pas la lelo alobi ke no kaka semaine oyo moko oyo ba matise to miniature ba fingi ye. Famille e bengi belle famille belle vie à koloba nini. Soki 4 ans, soki 5 ans, ya ba insulte. Belle vie à koloba nini. Na 4 ans, na 5 ans, il y a ba insulte oyo azu sur les réseaux sociaux. 5 ans, 4 ans. Bon calculer 4 ans et ça comme tous les jours belle vie à fingamaka. Belle vie à koufate. Yangwana na lobi obambani yaya. Obambani, tu n'étais pas obligé. Ya osa nini? Ya kobenga ta na chaîne wana. Donc elle a qui cet état d'esprit na yo. Esprit na eza faible. Na informé na nou yo yaya. Kotambola na belle vie. Eza problème. Koza na pembe na belle vie. Eza problème. Ba o batambola kana belle vie. Ba o balinga koza na belle vie. Ce sont les gens o bandima ba sima. Ya ke non oza pembe na belle vie. Ezate ke no oza la pembe na belle vie ba fingi yo kuna yo s'emporter pour na ma finga ona po ba yebi ke no oza muta belle vie otambola kana belle vie. To yebi nenge fonctionnaka sur les réseaux sociaux. Ah wana muta belle vie. Oya tambola kana belle vie. Batu ba lati salaka bongo ba caché. Yo lorsque oza pembe na belle vie, oza pembe na mama famille et mama ya bana famille libota. Mais asim tala kaka intérêt oyo oza nango na nani na relation wana. C'est tout. Donc on dimi ko bebisa bandeko na yo, ko bimisa bango na réseaux sociaux on dirait ba kuluna. Oye ko bimisa bango ba moins sérieuse moko boye. Oye ko bimisa bango on dirait ba tout moko ba détracteur moko boye. Oye ko bimisa bango on dirait ba tout moko ba basse classe. Oye ko bimisa bango ba donc na occupe ça ba qualification moko ebele. Oye za propreté. Marie-Jeanne Bololé, elle ne aza na okyo baza comédienne moko ke no ajouaka.
Marie-Jeanne Bolola oki jamais kolala nzala. Elle joue, aza pe actrice et comédienne ya pamba te. Mais même na Marina. Na ebité soki pe na karaoké rango au futaka bango, to yebi pété. Il reste aussi à savoir. A ozole la keno ba contribuer ka pe ata na maïté. Soki yoko le la pezo lobi keno ba ofinganga. Ko finga babandi ko finga yo. Eza pe pona likambo ngo ya nani te? Ya ba karaoké ro te? Likambo o babandi ko fingela yo eza likambo ya ba invitation. Oyo bimisa ki pa ya nani ya domaze. Mais oyaki, on se justifie qui on lobi que non, c'était comme ça boy sili. Pour nanga kutu atata ngobi on leka ki émission wana. On zali pe ka mutu ko leka te c'est qu'on se justifier. Ozotembola na Poutine. Ozotembola na Poutine. Ozaki ata mutu te après mariage ya domaze, OK ne ba chayo micro, bo vandi pe sérieux ona bazo tuna o papa tala ba invitation boy. Yaya, ozaki ata mutute parce que mariage yango ezaki c'est leki batu baye ba melier soki ba koloba ke no famille bota ezo kende bongo comprendre que eza bongo ezo ke bongo sur les réseaux sociaux ezo kende bongo ya baka c'est-à-dire que non ba koloba lorsque on s'est plongé peut-être ya ko répondre ya ko éclaircir batu ezo lakisa état d'esprit na yo eza faible ba finga yo makolo poussière. Bafinga yo mote kikwanga. Bafinga yo lesbienne. Bafinga yo na ebite soki mafinga nini yango o Bellevue azuite batu bon bandeko bon matiselanga ngo na ba commentaire. Oyo Karine pala aya kolela na internet akoloba keno botala ne bazo finga nga famille nanga boye. Bellevue nenga za na koloba nini yaya. Nengi juste kana la mus esprit na yo. Omoni yo loko sali na obambani olakisi faiblesse na yo. État d'esprit est faible. Ma finga nini na wa fingio. Bellevue bima awawa abanda koloba moko ya mafinga. Ya ba finga lesbienne. Ba tu combien ba modéro ba bima na on soit disant ba bima na Bellevue. Oh boy ba bima na Bellevue. Ya ba mafinga tout. Ya katina libanda. Bellevue ba finga yango. Dans l'état d'esprit à Mouninga Mwasi, abimate, à se justifier, la tête haute, à yebi, vision naïe. Famille di bota tolia ka ba film malgré ba insulte yo ki penza insulte moko bimi boye, yo moko vandi na on a quitté le au juste Seigneur Jésus-Christ. Cette dame a sala ba tout nini pour mériter ba genre ba insulte ya boye. Mais au mona ke non, ba film zo kota na Bellevue télévision. Tozo tala ba film pe to vandi to gangi. État d'esprit. État d'esprit. Man Karine, e bambi yo maman. On t'a pas insulté. Ba fingi yo te. Tout na ba to ba finga yo. Tout na ba to ba finga ma. Toko tanga 1, 2, 3, 4, 5 ite. Toko zwa kaka Bellevue. Ma finga nini te Bellevue azui. Je crois ma finga nyonso a mokili. Ndumba mabe. Ndoki mabe. Muto abakisi. Akota kepa banganga. Aswaka bana akanga kobota bana o abalisaka. Tout ça. Ce que soki ezalaka yo. Je pense que non lingaka ta kokanga chaîne na yo. Na juste ko éveiller esprit na yo yaya. Na ko éveiller ko ya ko yebisa batu te bande théâtre depuis na temps ya groupe Salongo mama. Lelo ya ko lobela ko informer batu ke famille na ngel lingaka kutute na sala théâtre. Ma chérie. Hey. Nzambe la bon. Il faut assumer d'autres trucs. Tu es une personne publique. Dans le monde lelo personne publique au kozwa ma finga, au kozwa ba éloge. Donc c'est ça et que ndaka bongo yaya. Ce qui pèse à qui que non, kaka batu peut-être ba kwiti ne ba kota ki na mariage ne belé parce que nga na mona ki na nga batu nyoso ba sa ki wana. Pour présence na ya ye moko na nu mama ba kwiti.
Et elle au baquet de deux, je sais que non, ezaki mariage moko ezaki mix, c'est-à-dire que non, ezaki côté à famille libota na nani ba kwiti. Oko sambela ngo nini? Oko lingo se justifier na likambu nini? Oyebi que non na minute eza deka. Ata na sali pour ceux qui ezalaka pe que non, famille libota bazalaka pe na feti wana. Na feti wana te ata 5 6 bazalaka te. Je te jure neti na par nanga. Na zalata na boulou wana te ya koloba keno yango Karine pas la invité kaka baleza bakwiti. Donc elingo lekelanga kaka inaperçu. Parce que na zana te ko talaka te na vérifier na yeba awa bengi kaka donc o luka ka place ko luka matière ya ko luka ka problème. Mais qu'on se justifie, il fallait lorsque ma finga kayota na makambango invitation ya mariage ya domaze ndezaki kasi moment il fallait kasi obenga kasi mutu afinga ki yo wana na chaîne na ye oloba te o expliquer olobi que non ezaki boyeza boye ke ko yako bima bongo ya koloba naza famille libota te. Est-ce que famille libota ndenge toza boye? On a besoin mutu nyonso a confirmer kaka loba que non naza famille libota. Ba tonto o bango wana ba Pierrot, ba Gesho, ba nami ba likutu. Ba si ba comprendre G. Ba comprendre G ba bi non awa soki ozana besoin vision na ye kende liboso. Na G o ezo leka sur les réseaux sociaux, il faut un esprit. Il faut un esprit dire. Tonto o ba Pierrot wana na ba nani isusu. Tout le monde a maman mususu pe ba jouer à koto ba jouer à pe koto. Boule zanini soki naza pembenya o na ebi intérêt na za nango peut-être na ozwa mbongo nanga. Koto pe donc ota la vision ya musala na yo kokota même pas ba tonto o na ba yambaka bango sur na ba émission. Ba tout na kabango oza famille libota to façon ba répondre à kutu ba question na o sentir que non ba mutukutu ya ba buzo ba wana te. Si naza pembenya Belleville, c'est ma soeur. Non boya yete. Lorsque naza pembenya Belleville, c'est-à-dire que na minute on a naza Belleville, naza famille libota. Ce qui naza kuna, naza pe ce qui abakwiti, ce qui nini, ta normal ya koloba ke non, je suis pour tout le monde. Ma finga nini yana ozuya ya. Ma finga nini ozu kaka semaine oyo esila kilobi dimanche dito matisa ki oba miniature nga kutu na sala ki yango na makambo ya domaze na baki keno c'était peut-être loko la vie que yoza déjà mutu akala na monde ngo et puis oza yaya o se respectaka o jouaka rôle mingi na ba mariage ya batu nde domaze a remettra ki yo nani wana responsabilité wana et batu o peut-être yo pointaki peut-être ça peut batolobi que non baza ba comédie o collaborera pe na bango bien et tout mabe pezala kité et je ne pense pas que non lorsque banayi ko sala liste wana na mutu no tchaki eloko wana ya koloba que non o na obengi sa famille libota ou bien les abakwiti je ne pense pas que ozaki na idée wana. Loko la biso ba mama ba koni mama oyo tozonke tozana milimo soki ya ndenge nini soki tolala kana butu milimo ya kolukaka matière soki ezalaka ya kindoki bokena kolu ba yeba mabi ki okaka eloko wana ba bi atobeta kaka eloko yo ebi ba koni mama musune ba fonctionnaire abendika bo moko muke apo ya kotisa na ye mais yo so memana na mupepe wana. Est-ce que vraiment Karine parle, maman Karine parle aux hommes tokoya koloba keno ba finginga Belleville oloba nini na kwena ye otambola olia na Belleville mutu o afinga ma plus de 3 ans 4 ans ba insecte nyonso afingama ngana yo ki place ba fingi pe mabete ya koloba so pe keno makolo poussière lesbienne moyibi ndoki mutu banganga et tout na yo ki angote. Surtout Rolinga ko protéger Karoker. Mais laisse-moi te dire que non. Karoker peut-être kota ki virus a koloba que non. Moi virus a mouké. Oyo yo moko linga ko si sa virus ana. Ce qui est événement ne lekaki. Ya Marina nanani. Il faut nous attendre aussi sango bien sous coulisses et attendre les réseaux sociaux.
Siko oyo siko a injecté virus à makasi na karoker wana. Eza yo moko yaya. Na karoker wana yaya, je te dis virus à kabakata yo moko injecté. Parce que na ba maloba na yo, au débordé, ya ba la ko ba maïté. Yo ndozo dépenser. Et tout. Donc, obimisi bango nyonso ezalaka Marina, peut-être na Marie-Jeanne Bololé, obimisi bango ka bango mibalete. Na ba ope batikali. Na ba ope batikali. Omoni te ke no yo moko injecté kabakata ya virus na karoker wana. Ah, tozo ça na biso kaka analyse la grande famille bo aimer bo partager. Famille Libota. Ratakate. Tozo tala lelo tozo la film na biso, tozo tala 6e épisode. Je me suis emporté mbala moko na émission. Hey! Promotion ratakate. Bande ko vous savez non? Lelo tozo ta 6e épisode na biso. Je vous dis film oyo ya mariage truqué. Belle vie. Tozo na be émotion ya arme de guerre. Kada minute on ligisu to bossa na sous arme de guerre. Au plonger ces biso sous. Ah! Poutine de l'écriture, où met là? Bandeko, je vous dis, 5e épisode, hier, total à qui? Karen a Koufi. Nazo ebate. Papa, c'est je passe à mon toit maison. Hein? Ou encore, belle vie. Donc, non, on a vu une indicité. Non, on a vu une indicité côté Anan. Il y a papa Serge. Et ça, maman na enda boma ki bokilo na ye. Hein? Poi, belle vie, belle vie, belle vie, belle vie. Tam sou Poutine a aussi la nana bango kuna. Ce qui maman ndendoki. Ce qui Serge ndendoki. Papa Serge ndendoki. Ah, Poutine yemo kwa koti siko yuti. Yenda komi siko yo. Fiancé. Ya papa Serge. Ça me la bon moi. Oh my God. Je crois na loba kiango. Na 3e épisode na loba ki bandeko. Poutine eza na landaki noko kobetox. Et ceux qui noko les sous papa kulutu na biso noko kobetox. Na sepe la peine à analyse na ye. Il parle trop mais aloba babiloko eza vrai. Donc abimisa mama kambu mais azo bimisa ngo ya solo. Aloba mbangu zoka mais azo bimisa makambo eza ya solo. Abi belle vie nenga zawana. Belle vie asalaka ba filme oeza donc azamutu o atalaka nature. Ceux qui ont dans déjà écrivain ou encore ozamutu quand to benge Poutine de l'écriture akomaka. Il faut za na vision ozamutu moko il faut contempler nature trop. Bon on est qui secret abimisa qui ya bango ba écrivain. Abiso que oza écrivain. Il faut zananani ya kota la nature. À partir de la nature, on reçoit inspiration. Papa kuluto le bien loko moko ya solo. Ce qui n'a taliba film oyo belle vie à salaka. Elle contemple trop la nature. Et atalaka makambo ezo le kanasa moyo. Lelo ba jeune bande que je vous dis. Bota la kaka nani oyo Rolex ce qui Rolex sous Rolex ce qui Ronel T. Bande kona bana basi pe ba okota ba maison. Les jeunes filles. Romona jeune fille kaka kabakata ya jeep boye papa mutu à maison. Mutu ya maison. Tala sikoyo ndenge mondango ndenge salaka. Ngala lo bakeza ba biloko ba courte joie. Au côté dans un premier temps, tout. Ce que tu as besoin. Tout ce que une voiture, avoir une bonne voiture, donc, au équipé ndaku na yo très bien, viwana ya lix, comme avion, ernion, c'est comme batwalinga na vie penza boui. Mais na boyo kanga. Et là, quand liboso va ko flasher, on a babilo kwa na nyonso ozui. Esprit eke, zoka bien. Si ko le temps o eko maka ya sacrifice. Ndeko makatan oyo, okomaka mutu siko ya ba stress. Tu commences à te demander why? Pourquoi na kota ki na sika oyo? Mama Milo, jusque là zaka azobeta beta misu ye mutu amema ki Ronel. Tala ninga eko kota mbangu ta mwasa kufi azo maîtriser. Botali siko yo eta ya Ronel. Ronel a belle vie ou mela.
botali Ronel na kati na la kisi penza ke no na kati why moi c'est akei mbala moko na somo wana Mama Milo nda zo maîtriser ya ko yebisa makambo ngo ezala bongo bon aolo ba bongo te mais otala ke no yende doyen na makambo wana te yende muto ko tsaki Ronel taninga zo maîtriser Ronel c'est-à-dire que non ba sacrifice et bandi et pardon pour na tia commentaire rebelité hein pour na tia vraiment commentaire rebelité na film oyo émotion kutu ya Ronel tangu Mama Milo wana aye o sentir que non nda fungwa misikoyo ke non makambo ngo ko misiko ko banda ko boma aloba ki yango boyete mais a reflecta ki image wana na ebite soki botala ki yango ngana timba ki natala ki yango parce que ngana na ba geste na bango tout et na yoka ikutu ata nani ata artiste o nani c'est qui Patrick aloba ki ke non soki tozo sala tozana nani na tozo sala nani film Belle Vie soki o jouer a otala lobi non place oyo omoni na tape oyo il faut pesa émotion moko boy nzambe nanga parce que na ke théâtre na ke kini na occupé rejouer parce que na zuba encadrement neti ya Belle Vie mobali nanga kutoba omoni yo fa za comédienne donc c'est za pembeni ya Belle Vie au coacher mbala moko mbado na ko za connecter na parce que déjà na moi sec moi maya na muke yango bomona ta on a ça ba analyse na kotaka déjà na kotaka na bango nyonso ba artère donc de ba pesa kabiso ba émotion Ronel na pesa kibiso ndani émotion wana ya na kati na ye azongi mutu o ekomi nini pourquoi na kendaki pourquoi na kotaki apesa kibiso émotion wana et maintenant bobenda siko bilili po pesa biso émotion wana il fallait nini il fallait ka Poutine za pembeni bon matiselanga ba focus la grande famille on est ensemble famille Libota alors les loto kende to za la wana tout à la 6e épisode na biso tozo ebate Poutine na wake ko bala pe papa Serge pas za muto à maison Poutine a ebi ko mbrier biso boyebi ke non tozo ebate papa Serge za muto à maison tozo ebate mama ya pap nani Marie-Jeanne Bololé azandoki tozo ebate aza muto ko boma aza mwasi ya mobali ya aza mwasi ya butu ya mwana na ye tozo ebate des semaines mwasi akufi même pas 40 jours bon wana kutu eza nango film pour mbala moko lisusu abala lisusu mwasi yango ke kobala nani Poutine tango siko bazo kota na Poutine boye yoka sikoyo ndendende papa Serge kota na Poutine bati yango lisusu na ralenti yesu donc awa ndendende elakisi penza ya koloba ke no makambo Poutine akoti na kati ya ba problème te nzambe na bomoi tozala wana ebele lelo toyeba pe sori ya Poutine pe bakokata ye mutu kuna to baosala nde nini nzambe na bomoi soki aza mwasi ya prière totalaka ndenge ezokende po Poutine ndenge abalolaka biso lokwa olamba fufu pardon mama donc awa toza déjà na 6e épisode totepatepa nanu tozoyeba te ndisi eza nini awa tozoyeba omota ya Ronel tokomprendre Ronel akotaki ne maison po batiaki batiela biso ba tableau ya Mama Milo ba biloko Mama Milo bandaki ko coacher wana o sentir déjà atata nani mwasi ya Ronel akufi omoni Mama Milo ye mbangu a maîtriser a okanga ye alela te nde nini mais Ronel a pesa ki biso émotion wana abaya ki pepa Mama Milo na kati na ye makambo ngo komi ya boye courte joie bakopeso bakotandelo ba bien nyonso mais lorsque kozala ya ba sacrifice on est la kotubela tozao voilà tozonga na analyse na biso bande kwana ndenge kana pesa bino mwa 100 ya film o tozolanda lelo tota 6e épisode toyeba toke kolanda pe toyeba sori ya Poutine soki pe ba ochele biloko ba ochele soki poison na kati ya biloko soki eza papa Serge muto akobomé na ba maison ngana bino toyebi te toke ka kodongola misuku na tosimba mitu voilà. La grande famille tozonga lano na masolo na biso toyaki kosola pona mama Karine na bandeko na ye
à vrai dire, bandeko, nazwa qui m'appelle les bélés, hein. Nazwa qui vraiment m'appelle les bélés. Attention, il y a des commentaires, et émission dans ça qui lobby, vraiment, nazwa au moins plus de 200 commentaires, 300 j'aime. Merci famille Libuta, merci vraiment Nabino Nyonso. Parce que toza wana, pour na quoi qu'on sali image à belle vite. Toza wana pour na quoi qu'on salir image à belle vite. Toza wana pour na quoi soutenir artiste nabiso. Et to soutenir artiste nabiso dans les bons sens. Vie ya musala oyo azo sala. Et ya vie ya musala oyo azo sala, non. Il faut vraiment tout ça ni to soutenir. Malgré que no bitumbeza, tant que toza batu o toza vivant, toza na sa moy oyo bitumbeza toujours. Vous savez, Belleville a inspiré nga. Bomonika ba audio o ebimi ya Karine Pala. Na félicité sous Belleville, état d'esprit na ye, eza dire. Aza faible en esprit. Ce qui Belleville a qui faible en esprit, la grande famille, je vous dis. Na ebité ce qui Belleville nga za nani lelo. Nathalie na yoki ba audio ya Karine Pala na yoki, je me suis dit non. Belleville a un esprit dire. Belleville a un esprit dire. Po. Façon yaya na biso, maman na biso. Karina Bambani. Ah! Ma bé, ma casse. Ma bé vraiment. La grande famille, beau aimer, beau partager. Belleville koloba nini. Belleville koloba nini. Na ba insulto yazui. Oh kaka soki 2 jours ba matisi Karine Mpala. Na miniature. Makambo oya karoker. Na ngana mona ki place ba finga ki yote. Toko ki ondima bo ba finga ko na makambo oya do maze. Bon au précipité mangu pe ke suko benga bango soit disant po boma moto ya koloba ke no ba finga yote. Soit disant famille nani belle famille et benga kio. Il fallait tuna. Il fallait tuna. Obamba ni yaya. Ah regretter na ma casse. boyebi makambo na ya do maze ndenge yo bazo swinga ngana likolo ya do maze babinga na za famille bota na pona kingane na chaki bato pona invitation. Bo épargner ngai na bêtise, bo épargner ngai te, bo kotisi ngai lisu, bo enfoncer ngai lisu na bêtise. Soki bino bo mesana na bêtise, ezanga la mesana na bêtise te, na ebisa bino. Siko eloko yo sali déjà ya okoti na bêtise. Eloko ka osali ya ba audio yo okoti na bêtise mama Karine. Na minute yo karoker yo moko injecté maman na virus. Parce que na ba audio na peut-être olinga ki peka koloba bandeko. Bon na éviter parce que ozaki muto ko sa ba audio te. Ne bandele émission na ngana lobaki no ozaki na ba moyen nyonso o olinga ko kitisa makambo na c'est bien. Sous coulisse pe kaka. Pourtant on peut bakanga ba bandeko no mi yibi ya bakabelo obima pété. Ezaki peka image ya karoker te. Ezaki pe image ya karoker. Bongo te bandeko. Désolé, hein. Désolé. Désolé la grande famille. Les artistes et comédiens, essayez d'être vrais. Malgré ça difficile à cause de la vraie, mais essayez d'être vrai. Je sais pourquoi Nazolo Babongo. Belleville a vendu d'artistes et comédiens, maman Karine. Combien d'artistes et comédiens bazaki pembeni à Belleville? Ba longwe pe. Ba kepe munoko ya kokangate, ba toboline munoko ba zoya ko finga Belleville, ba oya pe koloba mabe. To monate mama. Est-ce que Belleville a zanata ya ko nini bango? Ko répondre bango. So comment est-ce que vous avez kaka patience wana bien que vous avez mutema munene wana
moi na apprendre quand na mon comportement ya belle vie non apprendre ya koloba ke non attendre biso to fréquenter ka église boy ba comportement ya bato eza kuna donc mal à la tête. C'est-à-dire que non hôtel peut-être hôtel niveau na yo hôtel niveau abutu mususu siko complexe nano elobisaka complexe ça la nini complexe inisaka mutu obandi ko ina mutu complexe kaka etini obanda ko ina mutu complexe kaka komi ko jalouser mutu parce que so comprendre babiloko wana ata ba fingi ata ba lobi lo omni o vandi parce que o comprendre déjà état na bango le temps so que lobi o banda ko répondre bango o banda ko nini o komi de mbala moko na boîte na bango na mai na bango o perdre kaso ki na kosi hein kaso ki na kosi la grande famille boye sanga ke no mama bébé se kosi kaso ki na kosi nde bolo ba ke no mama bébé se kosi état de omoni me makambo ya minini oyo makambo na bino bo sala oyo ya ba bunde boza ba personne publique ya boz Félix Sango baza ko finga président de la République baza ko finga bazu kutuna photo na ba mamike matama boye ba tie soki penenge nini mama Denise kuna soki penenge e boko mama na bino mama Olive afinga makasi les réseaux sociaux ta oh peut-être il lopele ba mikolo kutune dosé ma Karine. Moi, je ne pense pas que non n'ingé quoi agir boeka pour batu ba fingo sur les réseaux sociaux. Pour batongo o ba finga ki o ba finga mama Olive. Ba finga mama Olive o peut-être yo moko bimo le ba ke non mama wana sunga yo. Ba to na ba finga mama Olive. Bandi ko nga liaka lisangu trop ndenge bomoni nga ya na liaka lisangu ata na moni yango parce que ana fi d'ici ba sa net batambola yango na chariot au moins moko ba telemi pona obanga police teka na moni yango na rataka te soki mibale na zui voilà bolanda bande mama Olive ka bato obenga kilobi wana oyebisa bango ke noza famille libota te oza famille oza nani abakuitite ka bato na bafinga mama Olive mais yo vanda na mama Olive olia mama Olive asunga yo nzambe nanga na osalaka analyse pona o ramener ka esprit na yo timba yaya timba omoni ba koni fwati omoni ba koni mama ba ko bimiso na vision na yo Oboni bakoni mama oyo biso bakoni mama oyo bakoni fwati misusu ba ndoki tozana bango sur les réseaux sociaux bakoki ko bimisa yo na vision na yo tala yo moko nengo injecter mama na virus na karoker vana taneka soko landinga vana lobe mama bébé sa lobi ya solo yo moko injecter kabakata ya virus siko dis-moi ozana facilité ko bimisa sur virus wana parce que likambo Marie Jeanne na ya Marina Batumusu babendeli yango bilili. Ngana moni peut-être que nos caroqueurs on il fallait travailler peut-être na vision na on il fallait travailler ta na bato ya groupe Salongo. Ah oui hein? Parce que si vraiment zaki que nos sangisa bato moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas. La grande famille beau aimer beau partager. Ndoi de moi BBC, je t'aime. Ndoi de moi coucou à toi. Maman qui a là, ba bisou na yo. Maman BBC, papa kulutu kuna, Jerry Kobetox, ça peut se mbote. Au moins ta biso na biso to pe sa la mbote. On n'a pas besoin de via na ba film na ba na ko boa kaka ba. On a la limitation ya ba vie ya ba nani ya ba inspiration. Bon te. Au moins ta biso na biso ba na famille libota to boa ka ba to pesa ni ba mbote et ça bien. Et ça bien. To pesa maman na biso ka ba force. Non. Na pire esprit bandeko. Na pire esprit notre maman, notre soeur, notre artiste comédienne na kina na ngomabe. Prochaine wana kina ko benga wana pona koloba na zana ni boité ba finga mama Olive Lembe. Sur les réseaux ba finga président de la République Basili Saye. Ya. Papa Elombe kaka chaîne wana obenga ka. Obenga kilobi bafinga papa Elombe butu lokola moyi ya batuna kako obama ni na sebo endeni o perdre pédale makasi
Hein? Kaka chaîne wana. Tu ne pouvais pas, Yaya. Tu ne pouvais pas. Et Sopio. N'a plus respect Sopio, maman. Chaîne n'a pas fini à Papelo, mais chaque jour, Papelo maza mutobo travailler na groupe Salongo. Abenga bangote. Nous sommes en état d'esprit. La grande famille, je vous aime. Hein? Je vous aime. Nous avons au moins 40 minutes. Ah, ouais. Bon, aimez beau partager, bandeko. Bon, aimez beau partager. Semaine, on n'a travaillé même pas. Bon, aimez beau partager. Bah, émission, na biso tout ça, ya kitoko. Mingi, ba promotion, ya ba film, ya belle vie, au tout là. Et ça, bien. Merci, na ba soutien, na bino. Merci, na bandeko, nyonso, bazo considérer, analyse na biso na ba OP bazo sepela merci ba OP bazana idée moko ya kobakisa sur mayele ou encore ba idée à maman BBC je crois numéro nanga eza toujours wana benga maman BBC pesa maman BBC idée conseiller maman BBC ce que vous en avez besoin ya uzana pena matière moko ou bengi peka maman BBC alors on a plus besoin de ça ko hésiter te numéro na biso eza wana conseil na bino na oboyate ba reproche na bino na oboyate musala oya kolobe belé oyo eza musala moko boyo ko eselo kwa wa mboke ziki vous comprendre alors on essaie à cause na maîtrise na makasi je vous aime bien les autres total la 6e épisode na biso tozala wana biso 17h30 je crois bino 16h31 na kin alors toza wana kaka plus focus malgré mbonge eza ya ba audio ya maman Karine toyeba toujours focus wana eza idéologie focus toujours na belle vie télévision et ça là bien ba partage les alébélé ba j'aime les alébélé et ça toujours biso bien des soutiens na biso et pas Poutine alors ba toujours que non ata ba mbonge moko eye sur les réseaux sociaux toza toujours na idéologie na biso moko wana toza to sambri ya raté atanga moko tata on a ko sala na sambri ya raté ce qui est ekoki déjà na sina mikimeli kuna mbango alors sur moi ça je vous aime bien ba bon début ya semaine na balandinyo so ya BBC toza la wana ensemble et ça toujours bien voilà je vous aime maman Karine essaie un peu à revenir sur terre Luka peut-être à taba conseiller et vous ça la bien et donc ça là qui on est bambi au makasi je vous aime tokutani prochainement bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.